Bonsoir, ba papa, ba mama, ba yaya, ba leki, bana nanga, bandeko nanga, baninga nanga. Na elelo kaka liboso na bino koyeba kobakisa kaka un de plus na obino boyebi. Ndi nangaki naloba mokwa lelo bandeko nanga leo na olobela kaka likambo mingi tolobaka Bartime. Ya solo Bartime azalaki nani nini ekomela Bartime, Bartime akomaki mutu nini. Ndeko nanga Bartime na bomoi na biso eza kotalisa nini, Bartime na bomoi na biso kolobela biso eloko nini. Na ngai ya solo toyoka mingi bateya biso mpona Bartime, balobela biso mpona Bartime. Ya solo meme ndeko na nga Lor Mbongo ayemba yango Bartime, ndeko na nga nini kolobela biso. Nini ekomelaki Bartime, eloko nini na malamu Bartime akutanaki na yango. Ndeko na ngai soki tososoli makomi na Nzambe, Bartime azalaki moto oyo dabo azalaki aveugle. Balobi avandaki na se pembeni ya nzela epa azalaki moto abandaki komandia. Kasi nini ekomelaki Bartime po ete akoma na esika kino akende kokoma moto akomi kotambola kati na Yesu Masiya. Ya solo Bartime azalaki moto oyo soki tososoli na bomoi na ye azalaki moto ayebaki makomi na Nzambe. Kasi lolenge ayebaki yango, mayebaki lolenge akotambwisa makati na yango te. Po aveugle d'abord azali nani? Aveugle azali moto oyo azali conduit par les gens. Donc sengeli bato nde batambwisa ye. Aveugle atambolaka ye moko te. Aveugle dépendaka na bato. Aveugle asala toujours oyo bazoyebisa ye. Aveugle asala toujours oyo aza koyoka. Aveugle asalaka toujours oyo baza kotalisa ye. Ye moko mwamona soki ezali ya malamu to ya mabe esengeli ka bayebisa ye akosala poske aza koyeba teke soki eza malamu to mabe yango babengaka aveugle. Kasi na bomoi na biso pe mingi tozali ba aveugle me lolenge ni tokososola ke toali ba aveugle ndeko na ngai tokososola kaka bobe na nzela moko. Lolenge Bartime ayebaki kozwa lobiko ne bobe kaka na nzela na Yesu Masiya. Soki toke na makomi na Nzambe Mark 10:46-52 eza koloba nini na tangi na mokuse kaka. Quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Jésus-Christ Nazareth aza koleka na gangi. Mwana na Dawidi yoka mawa pona ngai. Azali nani? Azali moto aza ko comprendre makambu te, mais soki amoni moto asali likambu ye pe asali po aza ko yoka kaka, maza komona te. Bartime pazalaki lolenge wana. Bartime azali kaka yebi po na ye soki na lamuki na tongo nake kovanda nango au bord du chemin. Kuna se na vandi na nga na banda kosenga ka bato banda kokabela nga na pokwa na zongi na ndako na nga ezalaki vie ya Bartime. Kasi mukolo amonaka Yesu Masiya, mukolo ayokaka Yesu Masiya, bolimbisa mona te me mukolo ayoka Yesu Masiya azali kolekana. Yesu Masiya aza kolekana kaka na nzela oyo ya Bartime. Ndeko na nga Yesu Masiya pe alekanaka na banzela na biso me fo toyeba soki ye moto aleki. Pe Yesu Masiya alekanaka na banzela biso me ndeko na nga to Yesu Masiya alekanaka akutaka biso toza ba aveugle po toka kobelela ye na ngonga wana. Balobi Bartime tango moyoki Yesu Masiya kolekana atuni makelelo ezali ya nini, bayebisi Yesu Masiya mwana na David aza kolekana. Sesi Bartime alobaki o balobaka koya aza mobikisi, akoya kokangola, akoya kopesa bomoi, ye aza kolekana wa. Bartime alobi te na ona kotika te. Bartime atelemi. Bartime bolimbisi atelemaki te me Bartime alobi te tika na belela. Bartime abeleli. Bartime abeleli. Bartime abeleli. Batu bate babi tika biso makelela koyoka yo te. Tika ko déranger biso. Tika ko étouffer biso. Bartime batu batelemelaki ye. Me Bartime atikaki te. Bartime alobaki nini? Ndeko na nga Bartime atikaki te. Bartime abelelaka Yesu Masiya. Mwana na Dawidi yoka mawa mpo na ngai. Taba alobi nini? Yesu Masiya atelemaki. Yesu Masiya abengaki Bartime te. Yesu Masiya alobaki te Bartime yaka. Me Yesu Masiya alobaki nini? Bobenga ye. Yesu Masiya alobaki bobenga, appelle.
Tango balobi bobenga ye atindaki banani, atindaki baapotre na ye, atindaki badisiple na ye, atindaki badisiple na bi bobenga ye. Badisiple bake babi azobenga yo. Ndeko nanga, Yesu masi alobi nini? Bobenga ye. Yesu masi alobaki te yaka. Yesu masi alobaki te nazobenga yo. Me Yesu masi alobi bobenga ye. Basalela Nzambe, bakambi ya bana milimo ya bana na Nzambe, ba oyo botelema mpona kolendisa bana na Nzambe. Yesu masi azaka na posa bo kolabore na ye. Yesu masi azaka na posa bo travailler ensemble. Yesu masi azaka na posa bo tambola bomoko. Yesu masi azaka na posa eteli ndenge aza kokomunike bino yango nde bokomunike na peuple na ye. Alobi na baapotre bobenga ye. Yesu masi ape akokoloba nabengi ye aya. Yesu masi alobi bobenga ye. Bake babengi ye. Ta babengaki ye balobi nini? Atelemaki, abwaki manto na ye. Aha, abwaki manto na ye. Ndeko na ngai, biso bo totelemi naza koedifie bao botelema mpona kokamba milimo na bana na Nzambe. Tango Yesu masi atindaka bino, bokende bobenga ye. Bobenga ye aya abikisama. Nini bokenda koyebisa ye? Nini bokenda kolobela bana na Nzambe? Nini bokenda kotalisa bana na Nzambe? Mpona Yesu masi azaki na posa kolakisa baapotre ndeke nalingi na kolabore na bino, nalingi na travaye na bino, nalingi nazala na communion na bino, nalingi na bino nanga tozala na communion te bakose communique. Eske tango Yesu masi alinga communique na bino bato bote mpona kokamba bana na Nzambe, eske bozaka na communication wana? Tango bomemaka ba message pa bana na Nzambe, eske bomemaka lolenge Yesu masi azali kokutinda bino bomema? Balobi nini? Tango bake bayebiseke aza kobenga yo. Atelemaki, abwaki manto na ye, abandi kokima. Ndeko nanga, akimaki lolenge nini? Po balobi d'abord aza aveugle. Po akimaki, po na ezalaki akweya atutana akende kote mazebake balobi abengi yo. Po na ye balo efeka alandaki mwana kababi babengi yo. Po Yesu masi abi bobengela ngai bampe bakebisa Yesu masi azobenga yo. Po na ye nyonso koke kokima akweya atutana. Po na ye beloko moko ezali na mutu na ye nakende kozwa lobiko. Koto babenda balobo kweyo ningo tinda na libulu ye etali ete ye kaka biti na ezaki moko akoma na destination na ye esika babengi ye. Ndeko nanga, tango Yesu masiya bino basala na Nzambe baka koyebisa biso ke ndeko na ngai Yesu masi aza na posa lobiko na yo. Yesu masi aza koluka yo. Yesu masi alingi adelivre yo. Yesu masi alingi kotalisa yo nzela. Yesu masi aza na posa na yo. Ndeko nanga, totelemaka tobwakaka bamanto na biso. Bamanto na biso eza eloko nini? Bamanto na biso ezali mabe o biso tolata na nzoto. Kofinga biso, koyina biso, kochola biso, ko makambo ya mabe nyonso ezali bamanto biso tolata. Eske bamanto wana biso tolata tobwakaka yango? Pe tango toza kokima, toza kokende, tokimaka siko na direction babengi biso. Koto ata olingi okweya baochola yo komi kosambela ndeko nanga. Kasi yo koti bakaba bunzambe tozotala yo. Ndeko nanga, eske oza kokontinue ka kokima? Koto ke olingi okweya na libulu ya komi kosambela atiki masanga. Koto olingi okima baza ndeko nanga balobi aza kokima tina destination o babengeli ye. Tango biso pe baka koyebisa biso Yesu masi aza na posa na yo. Yesu masi alingi kokangola yo. Tika makambo ozosala, tika mabe ozotambola kati nango, tika kindumba, tika kimoyibi, tika lokuta, tika songi, tika kindoki, tika mvutema, tika sorcellerie, tika meka kokota bandako banganga, tika kokota kokende koyiba bambongo ya muyibi. Eske biloko nyonso na totikaka? Po alobi abwakaki manto na ye, abandi kokima. Tango akimi azalaki moto oyo
avandaki aza kosenga au bord du chemin aza kosenga me Yesu Masiya aleki kaka na nzela wana po azaki na posa abikisa ye. Ndeko na nga balobi tanto toluka tobika Yesu Masiya alukaka biso. Yesu Masiya alukaka boya ye. Yesu Masiya pa koki koleka na nzela mosusu me alekaki na nzela wana. Yesu ntango ndeko na nga te Yesu Masiya azoleka na nzela no profite te bakosaisir occasion mingi tobungisa bagrâce ebele. Nga ndeko na bino mpe nakoza na kati ta Yesu Masiya aza koleka na nzela na yo yo oza koyoka te moza aveugle ozomona te ozoyeba te ozokomprendre eloko te mpo balobi aveugle batambwisaka ye. Ndeko na nga tika bilandalanda tika biyokayoka tika baoyo basalaki kuna bwenga mpe nasala kuna bazokende boye tika natambola ye mikolo kasi akomi boye tika mpe nakende ye mikolo asimbi boye tika nga mpe nasimba. Ndeko na nga ozotambola aveugle mpo ozolanda bilandalanda. Time azalaki mpe bilandalanda ta mosusu kote wana akende kovanda mokwana ezalaki grâce na ye mikolo bazokaba nde mbongo so ovandi mikolo koto bakokabela yo ake avandi kuna mikolo mpenza soki ovandi koto kozwa ebele ake avandi kuna. Ndeko na nga aveugle alanda kaka oyo bato bazosala po azoyeba na ye te ye kuna azosala te kaka mpe nasala zoka nde ozotambola na kati na aveuglement. Bartime asalaki nini? Kokima kimi akomaki alandaki te koto babenda aza kuna te koto batyola aza kuna te koto banyata aza kuna te koto alinga kwela moto aza te ye kaka bitine moko akoma na destination na ye. Balobi nini ntango akomi liboso ya Yesu Masiya tatune nini olingi nasalela yo? Combien de fois Nzambe azaka na posa asalela biso me tokomaka liboso na ye te? Combien de fois Yesu Masiya aza na posa ayanola biso me toza mosika na ye? Combien de fois Yesu Masiya aza na besoin intervenir na baka na biso me tema toza aveugle tokomprenaka eloko moko te tozolandaka ko bato baza kosala. Ntango akomi liboso Yesu Masiya alobi nini? Nini olingi nasala mpo na yo? Nini tata nalobaki? Bartime alobi nini? Nalingi nazwa bomoi. Nalingi nazwa bomoi. Yesu alobi kondima na yo ebikisi yo. Ndeko na nga si Yesu Masiya ayebisaki Bartime ta foi ta guéri nini Bartime azalaki na yango? Po alobi avanda au bord du chemin aza komandie. Sikoyo foi nini oyo ezalaki kati na Bartime oyo Yesu Masiya alobi kondima na yo ebikisi yo? Bartime ayebaka makomi na Nzambe. Bartime comprenaka parole de Dieu. Bartime bande koyeba Yesu azali nani. Eloko elekanaki na katikati wana nini Yesu Masiya ni koteya biso? Ezotalisaka Bartime andimelaka Yesu Masiya depuis kala. Bartime ayebaka Yesu. Bartime ayebaki mwana na Daudi po abenge mwana na Daudi okelanga mawa. Ayebeke lobiko ya bana Israel ekouta na libota David. Bartime asosolaki. Bartime azalaki moto avandaki au bord du chemin. Au bord du chemin donc azalaki na kati na nzela na Yesu Masiya. Metema azalaki aveugle. Aza koyeba lolenge nini akoma na vin. Po alobi Jésus alobi neke ta foi ta guéri. Si kondimane bikise de confiance oyo azalaki nango ndeko nanga Yesu Masiya senga biso ka confiance. Confiance kandi Yesu Masiya azaka nango posa kondima na biso yango ezaka posa Yesu Masiya. Po ye aza kosonde lui sont que le cœur et le rein des hommes. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Ayebi biso. Ayebi faiblesse nanga, ayebi force nanga, ayebi incrédulité nanga, ayebi connaissance nanga, ayebi na moment nazaka actif na moment na komaka faible. Eloko moko ebombami liboso na ete. Mais loko ni alobi na Bartime, ta foi t'a guéri. Alobi n'était que je t'ai guéri, mais alobi ta foi t'a guéri. De kondima o ezaki kati na Bartime. Nebikisaki.
Bartime azalaki na kondima nini abande koyeba mokolo nga na kokutana mwana na Dawidi na kozwa lobiko, mokolo na kondimela mutu wana na kozwa lobiko, mokolo nga na kotelema na kosalela mutu wana. Balobi nini? Atelema ntango azwi bomoi na takima ubia aloba te nasi nazwi na nga lobiko tika nake losasi kokambo na nga. Balobi nini? Alandaki Yesu Masiya. Moto oyo azalaki aveugle azwi bomoi, moto azalaki ya kovanda akomi kotambola na Yesu Masiya, moto azalaki au bord du chemin akomi na chemin ya Yesu Masiya, pe moto abande komandie akomi moto aza na bomoi. Molenge susu amandie te po azomona deja anga moto azalaka pesa okozwa na eloko bazwaka te, bakopesa na eloko bapesaka te, okosimba na eloko basimbaka te. Ceci Bartime ndenge bande komandie bapese biloko ya ndenge na ndenge ya mabe, po balobi ntango atelemi abwaki manto, abwakaki yango mpona nini? Ezalaki kilo bafardo totambolaka na yango ndeko na nga, eza bafardo totambolaka na yango ya bamabe oyo toankesa, ya bamabosoto oyo toyoka tolanda. Mikolo koto ezosalama omoni te olandi. Ndeko na nga na nyonso nini nga naloba na ntina na bomoi na biso ya solo tokotambolaka na mokili oyo ndeko na nga mingi tozali baaveugle. Yango bao basoso balobaka Nzambe fungola nga miso na molimo. Ndeko na nga soki Nzambe abia fungolo miso atalisa yo mabe boni ezali kati na yo ndeko na ngai, okozanga maloba koloba, okoluka Yesu Masiya ndenge Bartime, okobelela, okoganga Yesu Masiya ozali wapi? Bartime miso ezalaki akokufa ayebaka te, me ntango miso emoni alobi nakozonga esu na mabe wana te. Nga Bartime nazonga esi kovanda na se, nga Bartime na manje lisusu bato, nga Bartime na luka lisusu bato baya kokabela nga. Alobaki nga na kotingama yo, na kotambola no na nzela no nyonso. Bartime alandaki Yesu Masiya. Bartime akomaki na nzela na Yesu Masiya. Aveugle azaki ya kovanda atelemi. Nini akata iso ndeko na ngai ezali miracle esalama kati na Bartime ke ezaka kateke po azaki aveugle amoni, mais miracle esalama kati na Bartime ke azalaki moto oyo avanda na mabele aza kosenga, makomi moto aza debu pe aza kolanda Yesu Masiya. Ndeko na ngai makomi na Nzambe etalisi biso lolenge wana. Kasi soki tozongi na bomoi na biso bato, combien ndeko na nga tozali baaveugle, combien toza kolanda tozosala makambo eza kopesa Nzambe gloire te. Likolo ya kolanda olingi komona oza koyeba makambo oza kolanda te, oza kososola te makambo nini oza kolanda. Omoni ka moninga asalaki likambo yo lobi tenga na koko tika na nsima te, nga mpe tika na sala. Ndeko nango oyebi teke soki liboso ya na libulu moko batimoli, ntango yo oza kokende ka lokola aveugle odindi na libulu okomi na piège na munguna. Omoni moninga asombi eloko moko oyebi lolenge asombeli te, yo na posa ya aveugle mesi ekangi yo misu, oyoki kaka oyebi lolenge azweli te, yo wana olandi. Ndeko na nga ntango Yesu Masiya abengaka biso ana nzela basaleli na ye, na nzela bandeko, na banzela bamateya, na nzela ndeko na nga Yesu Masiya aza kobenga yo. Ntango ozoyepa na ye ya solo tobwakaka mabe na toyeba kobwaka bamabe na biso lolenge Bartime abwakaki manto na ye. Totika bamabe tanto okoma liboso na Yesu Masiya tokoma peto ya solo na koloba. Bartime abwakaki manto na ye po akoma liboso na Yesu Masiya, esengaki Bartime akoma liboso na Yesu Masiya peto. Ndeko na nga Nzambe asalaka na kati na bosoto te, pe ntango abwakaki mabe ne nyonso ayebaki epai naza kokende fo nakende kuna na bosantu nyonso, nakende na kati na sainteté nyonso, nakende na kati na kondima nyonso, nakende na kati na kobanga Nzambe. Pe Yesu Masiya alobi ya solo Yesu Masiya amonaki kati na ye. Nina koko loba eloko na moni kati na Bartime
o yesu masiya kotalisa biso azalaki moto oyo. Donc miracle esama ekati na ye, alongwe moto azalaki lokola ekeko, motu moko azoyeba vite, azoyeba nini esengeli asala te, nde tomona akomi capable ya kosala makambo ye. Alongwe moto abande kovanda na se, moto azali kodependre na bato, moto abande koyeba te makambo nini ezoleka liboso na ye. Alongwe na stade wana, akomi na stade keno moto oyo aza capable ya kolanda yesu masiya. Mpona ngai nini nakoki kobakisa na nsima ya likambo ya Bartime, tomoi lokolenge nzambe atretaki na badisiple na ye mpe lolenge atretaki na Bartime. Ngai naloba na ndeko na ngai ya solo, na kati na makomi na nzambe, soki ozali aveugle ozali moto ozali manipule. Soki ozali aveugle okotikala kocomprendre makomi na nzambe te. Soki ozali aveugle ozali moto oyo oza kososola te. Me eloko nakoki kobakisa na yango ndeko na ngai, toyeba ke Bartime azalaki moto oyo avandaki, me ntango atelemi apupolaki nzoto na ye, abwakaki manto, abwakaki bosoto, abwakaki mabe nyonso, mpe alobaki ngai nalanda yesu masiya. Akimaki kino akomaki, alandaki te koto, azokweya koto, azosimba mpo aveugle. Ndenge akokima mpe direction nini ekotalisa ete yesu azali na gauche to droite. Me tellement ke balobi yesu alobaki bobenga ye, azali babengaki ye na badisiple. Sesi badisiple bazalaki wana mpo baza kotalisa ye kende tout droit, yesu azali boye, ye wana atelemi wana okomi liboso na ye. Azalaki toujours na écoute ya badisiple. Aza ngai ntango bandeko basalela nzambe batelemaka koya kolendisa biso, koya korapele biso, koya kointerpele biso, koya kotalisa biso koma komarche dans la volonté de Dieu. Biso bao tozalaki baaveugle, oza koyeba te, omemi bamabe nyonso, okota na lelo eloba na nzambe ekomi liboso ya porte na yo, me yo li koneglige yango. Tamsu yesu masiya akoko utilize meme mutu mosusu mpo abenga yo na nzela na ye. Tike te nzambe na lola azwa lokumu na mokolo na ngaki na partage na bino na pokwa lelo bandeko na ngai malgré santé kotungisa. Nzambe na lolo oyo apesaka sagesse intelligence ayeba kofungola matoi, boyeba kokompani na ngaki kopartage na ntina na Bartime oyo azali aveugle. Solo ezali sujet moko esengeli kodevelope yango to koedifie yango na lolenge ebele, me nzambe apermettre na connaissance mokati ekati na nga nayeba kopartage elongo na bino. Tika ete lokumu ezonga epai na mokokisi na bilaka. Nzambe apesaka sagesse intelligence, nzambe apesaka biso connaissance mokolo na mokolo, nzambe azali na posa totambola lolenge ya baaveugle te. Ntango message na ezali kokomela biso toyeba kotia yango en écoute mpe totelema tobwaka bamanto na biso, toyeba kokima liboso na ye ya koyanola baposa na biso. Nzambe asalaka na kati na bosoto te, nzambe asalaka na kati na bopeto. Tika ete ndeko na nga Bartime akomprenaki kompe akoki kokima na manto na ye, kompe akoki kokima kaka na manto, me amonaki manto ane kozala fardo monene akoka kokima na yango te, ayebaki kobwaka yango. Ndeko na ngai tika ete bamanto biso tolata, bamanto epesa biso kilo, emema balourdeur na banzoto na biso, emema badistraction, emema baincrédulité, emema baignorance, emema batrouble, bamanto wana tobwaka. Teba kokima tokende kozwa couronne. Babi Bartime abwakaki manto, akimaki kino akomaki liboso na yesu masiya. Ntango akomi liboso, yesu masiya amonaki kondima na ye, amonaki confiance, amonaki vraiment ke moto aza kotenir na ngai. Yesu alobaki nini olingi nasala mpo na yo? Ye mpe alobi nalingi namona mpo ayebi ke naza deja peto, naza deja dina kozwa délivrance na ngai. Mpo babi abwakaki nyonso. Ayebaki akipe te ke na manto wana eza na mwa mbongo na nga, akipaki te na manto wana eza na mwa biloko na nga, akipe te na manto wana eza na eloko moko na bomba. Babi abwakaki nyonso. Ndeko na nga lobiko na biso yesu masiya alinga liboso tobwaka bamabe nyonso. Ntango toza peto liboso na ye ahésitaka te mpona koyanola. Aza juste fidèle. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Tika ete nzambe na lola mokokisi na bilaka ayeba biso kobakisa un de plus na onga na talisi bino. Ndeko na nga moke tokozwaka ekokolisa kondima na biso kisi na bilaka ayeba kobakisa lisusu un de plus na oyo na nga na partage na bino.
On est ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.